Original. 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 On doit mettre sur pied un état de droit. Au nom du Père. Et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Du Fils. Et du peuple. Ce n'est pas pour rien qu'on fait des constitutions. Nous l'avons promis. Pourquoi Mboké débat? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Nous l'avons défendu. Un état de droit, c'est celui où tout le monde respecte la loi. Si on dit à Bandi, on détourne à Bandi Bako. Le toi, tu crois que on va Bandi, on a besoin. On en a fait quoi? Nous y avons cru. Mais ce que mon lobby a vu, bon, les Kamako, au salaire, aux amants, c'est vrai, au Tangakanayo, tu vas en prison. Nous y voilà. État de droit. Salut et bienvenue sur cleboisoriginal.com. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes, il y a Lelo Toko Bandayango na nouvelle moko na epsaki bino lobby boyebi ke to bungisa vraiment mutu oyo azalaki na biso vraiment na kati ya 5 minutes na kombo ya honorable Ziko Mayele, le député indéboulonnable ndenge na epsaki bino lelo tozali mercredi le 22 lelo nde to memaki na esika na ye akovanda libela na dernière demeure na ye donc pasina mawa na motema donc ndenge bozali ka komona na ba image na tchelibino bozali komona donc ndenge to memaki lelo na dernière demeure na ye donc Ziko Mayele ndenge tolobaki tiba rochaye na se ya mabele to kotika kotanga kombo na ete mais après parce que soki tozali ko tcha photo na ye kotanga kombo omoni ezo pesa batu kaka pasi na mawa na motema tongo bazali komona yango mais ngai na jijaki mieke to ko longola kombo na ete avant ba mimaye na esika akei ko pema libela donc Ziko yebaka ke vraiment tozaku to kondimate pas ezo sala biso ti lelo pas ezo sala biso tozali penza kondimate tondimi yango mais toza komona yango neti ndoto donc il fallait pas vraiment otika biso boye donc pas o tozana yango Ziko Mayele esika okei toyebi vraiment que ozali esika ya nzambe ayambi yo na boboto nyoso parce que ozali mutu moko je pense pas que na mbato nyoso tu bayebi Ziko Mayele honorable soko tuni bango bakolobaki azalaki mutu mabe azalaki mutu ya malamu mutu moko gentil serviable donc likambu na yo soko ezo ambete ye akosomba yango ekomi ya yeti alukela o solution donc Ziko Mayele paix à ton âme donc Ziko Mayele vraiment toko bosanaka yo jamais na 5 minutes avec César Ngadi. C'est dur d'enchaîner mais boyebi il faut qu'à toi enchaîner donc ezali vraiment pas sina mawana motema mais bon Nzambe yemoko apesaka yemoko pe azwaka soki azui ayebi pourquoi azui. Donc vraiment Nzambe salakaka ndengo sali vraiment mais toyoki pasi na mawa na motema. Donc 5 minutes ya lelo tokolobela comme vous pouvez vous en douter comme il fallait s'y attendre. Donc 5 minutes ya lelo tokolobela actualité oyo elekaki lobby donc actualité oyo bomonaki donc Kanambe ayaki et pas ya mokonzi mboka donc Antoine Félix Tshisekedi donc Fachi Beton ayaki kokutana na ye avant na banda na nuyango na lingi na yebisa peuple congolais tozalaka na émotion te tozalaka ke soki tomoni Kanambe aye kotala mokonzi mboka tokoma ko paniquer donc tozala na panique te parce que na zoyebisa bino na minute oyo Kanambe azali eloko te azali eloko te ata njinji aza na valeur na ye donc na mboka na biso Kanambe azali eloko te po batu liboso ba bando omona neti o Kanambe mais siko batu nakanisi tout le monde est d'accord ndenge na lobaka ba comprendre que mokonzi mboka ezali Félix Antoine Tshisekedi maintenant peut silité
Donc beaucoup continuer na ko ba frappe na ba frappe petit beaucoup vendre nie na kanisi masolo ne beta masute o masolo bando beta ma Félix Antoine Tshisekedi d'étiquette Félix Antoine Tshisekedi ba pesa pouvoir kanambe muta dirigeaka na kanisi masolo yango ezoko beta malisusu. Donc bo panika kate soki kanambe asengi audience asengi parce que ye muta yaki ko senga aya tant qui est président de la République, au président de la République a messani mingi ko kendi kota bansele parce que au moni banda ko na tout kanamba bandoko sabotango parce que yebini ba histoire te ya bansele banda ko président zeli belé yango no moni que Félix Antoine Tshisekedi akendaka mingi pe kuna donc bo moni kindi ba bongisi yango parce que kanamba bebisa kinyo surtout donc bo banga kate parce que kanambe na minute aza et l'autre côté parce que kanambe mutu azali ko bondela Félix Antoine Tshisekedi na mikolo na masolo oyo ya commission oyo ya anticorruption oyo salami ya monsieur Akere oyo ya Camerounais parce que kanambe azoko mona esika akosuka déjà azali komona et puis na zingina lo basusu na betaka moi c'était muke parce que tout ça les émission mobima na bisa batuke batu oyo bazo la contre oh pourquoi bazu Akere Camerounais on tout expliquer ki bino to moni na batu mususu ya mayele ba komi ko sala émission bazo ba makamba zolo baté ezali ko pesa mawa parce que soko komi na ena ndengu wana na makamba mboka na o ozali ko ba bêtise ezali tina te bato bazo sala contre makambo ke pourquoi bazo Camerounais wana bango moko bayebi bato bazo sala contre mingi baza ba grand fa quoi ou bien bande ko ba grand fa quoi parce que bayebi ke avec Camerounais wana na commission wana bako kangama na ndengi ya ko sakana te donc muto azali congolais oya sepil na makambo ezole kana mboka na biso akoki kutu kozala indifférent akoki kutu kolobelo ko mwa mabete parce que yebi ke musale ezali ko salama na bamboka tu ezalaka soki mutu moko azali na ba compétence o esengeli a assumer place moko boy poste moko boy ezala un problème te donc ezali vraiment un problème te. Oh, il y a une expertise internationale. Aucun pays dans le monde où à cause de Yemoko, à Sangani, à Vandi. Non, il faut que Benda, Bamayele, na bato bazana ba compétence, Oyo, et Sengeli ba assumer, ba poste moko boye, et zali ma bête expertise internationale. Il y a un balobaka. Donc, ba Oyo bazali ko sala, neti o baloba bilobela ba yebi ke bazali na katia ba masolo wana. Donc, il y a un tongo betaga c'était boye bake. Kanambe azali et l'autre côté na minuto. Kanambe muta sengaki aya président de la République na biso boyebi ndai na lobaika ke to mesana na makambo te président oyo yakala bakutana na président sika bazala mboka moti lelo et salami kaka na Félix Antoine Tshisekedi donc mais boyeba ke président na biso Fachi Beton azana mission moko divine ya kobongisa mboka na biso bolinga ye bolinga te mais mission na yeza divine ya kobongisa mboka na biso pe ekobonga yango no moni bolinga te mais batutu bakoza na molongo donc asengi aya président de la République alobani yaka mais alobi ba masolo ezali belé te masolo bona bo mais ya ki na masolo belé o balobi wana ba compte rendu bakolo banyoso tout ezali politique baloba o corona yesiko azali na souci ya peuple na corona ya boma batu soki combien bakufa kutu koleka o batu bakufi na corona yesiko azala penza na souci okuta na président na biso pona makamba corona non ce makamba corona fada kuta ne bandeli to mona na France donc Macron tango zo ba décision ne bandeli wana akutana na ba ancien président akutanaki na ba parti politique mususu ezaki ne bande yesiko donc to sali ba makambe belé nyoso tu ya corona ye a okutana na président de la République na makamba corona ye opesa boule nini ye kanamba za na boule nini nango oyo ya makambo reste makutu ba makambo eyeko ko ya kaka tangu tozali na président lokola Fachi Beton parce que ce que koya ki penda makamba corona ekoya ki na lera kanambe biso to suka wapi na mboka na mbeto kufi neti donc neti ba nyama heureusement nzambe azolinga biso ba makambo ezo kwela biso kana lera président na biso azo ba décision oyo nyo surtout ba président monde oyo bazali sérieux bazali kozwa donc azali koya teke pona corona et puis na grand boule pe donc kanambe faut vanda ka côté na ye kanambe il faut avanda na côté na ye. Donc bino moko bozali komona nazali ko lesa bino na photo boyebi président de la République na biso azali mwana nzambe et puis nzambe ayokela ke parce que chaka mabolongo tout le temps na se azali mwana nzambe bomoni ba biloko ba meki belé ba bomaye ba sala bo ezali ko simbate parce que azali mwana nzambe bomoni président na biso eloko nyoso tout ezala discours ezala ni soki balingi ko banda asenga ka batu ba sambela mais kanambe eloko nini ya malonga ye aoyo yebisa biso et puis bon monaka bo boule il faut to boulaka bien au moni ma masolo il faut to boulaka
to analyser so to va di to boule mbala moko to boule parce que biso to za bato ba grand bouliste botala kaka ceux qui présent na biso asele eloko mo malamu ba oko kanga ba kangi Vital Caméra bato tout ba ningani bandimaki te bomona kaka botala kaka na ba vision soka présent betie eloko moko bo peuple sepe nango bomona kaka Kanambe foya Kanambe fo lobby nango besoka yete na audience akangi ba photo. Donc bo boule ba makambo botala bien ka makambo caméra et l'équipe mikolo belete mbala moko bomoni aye a 5 audience botala ba makambo so mona ka bo bomona lobby akangi ba photo na kingakati ou bien bimi libanda azo sala ba makambo moko bo donc photo boulaka bien donc Kanambe fatika la cheye tant ba ya ko zoyer to livrer a kende donc Kanambe fa za na position na ye biso to za na position na biso. Donc pas bisonde tout ça na pouvoir parce que bobando ko loba bilobela te Kanambe bona donc Kanambe na grand boule Kanambe fo cheye biso péché biso donc muta tambusa masolo na ndenge na ye akoyi ko tambusa biso to tambusa parce que biso tout ça na pouvoir donc peuple congolais tous à la calme tous palpitara te to loba président de la République ozo kumbela masolo ya mboka na biso ezali président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo béton faci béton ezali mutu musuté Kanambe au monde que discours ane kiti liboso ezali kaka Kanambe mutazo diriger Kanambe mutazo salaboy Kanambe OK ye moko place azali ka yebi ke eloko moko te na bato babando beta discours wana lelo bosuki wapi botiki discours wana botiki discours wana parce que bozali komona ke makambo ezali ko salama ezali susu yango te ke bona parce que ezali ka discours moko ya buzoba na lingi na zong c'est la bino susu bino moko botala donc audience oyo président na biso Faci Béton accordaki na Kanambe botala ndenge lekaki na bilili. Il s'est tenu ce mardi 21 avril à la résidence présidentielle de Nansele une rencontre entre le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange. Les échanges ont été axés essentiellement sur un seul point à l'ordre du jour, à savoir la situation autour de la pandémie à coronavirus en RDC, en Afrique et dans le monde. La pandémie menace le monde entier, n'épargnant pas la RDC. Dans ce cadre et devant la menace que Covid-19 fait peser sur la nation congolaise, le président de la République a entrepris le dialogue avec les différentes forces politiques et sociales du pays. C'est dans cette optique que le chef de l'État a invité l'ancien président de la République pour concertation afin d'échanger sur cette problématique. D'entrée de jeu, les deux hautes personnalités ont observé une minute de silence en la mémoire d'une vingtaine de nos compatriotes qui sont décédés des suites de Covid-19 et présentent leurs condoléances le plus sincères à leurs familles respectives. Ils présentent aussi leur meilleur et prompt rétablissement aux Congolais qui sont infectés par cette maladie. Les deux hautes personnalités ont réitéré leur appel à la cohésion nationale et à l'unité du peuple congolais autour de la riposte contre cette maladie, ainsi qu'à la nécessité de respecter toutes les mesures telles que dictées dans les deux messages à la nation du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc binomo boito landa, bomoni binomo boito landa, président de la République c'est Félix Antoine Tshisekedi. Kanamba ye asengiba yambaye donc aye akuti président mutu aye donc ndenge kaka ke ya mwana moko bien élevé aye gozoya mo na poste na porte moto ngo kene na marque parce que ça bien élevé donc atiki ya kenda pese bambote mais boyeba ke président na biso mutu azali ko kumbela masolo Kanamba yaki wana azobondela ba makambo abi mesiko ngana kosuka wapi donc président lobi wana ngai ezali makambo na ngai te na lobi ke justice ezali au-dessus ya Moutazali au-dessus de la justice exacte. Donc, Makamboa Toko Betango Touté. Donc, yo, ceux qui réclamer la justice, au Kende Samba, ceux qui au Sambi bien. Batiki, ceux qui au Sambi bien, il y a beaucoup des international parce que Johanna, donc, à Keriwana, Azana, dossier net Yabino. Donc, Kanamba Zawana, donc, à Zonga, Botaringa Kotaki, Azo Sega Seganeti, de Kosekamoro, il y a rongère, Kosekamoro net, Mutakoina vélo, Botaringa, Azonga, Abimina Mawanyo, surtout parce que Azo Seganeti, Félix, Bissotomondo et Sabino, Félix Antoine Tshisekedi, Noko Yaya. Donc, ma solo, tout abandonné, beta wana, et que ça, la mamezana technique, mon quoi, malembe. Aloba, pas en bâtiment, mais soka bête loko.
Yebarake et bikaraté. Donc vraiment, vous allez calme, vous allez apaisement na bino. Donc match est bien. Donc tous allez à CP là. N'engi bisengo bandi suko à partir. Il y a arrestation, il y a Vital Kamerhe. Donc ma solo, il y a bisengo et qu'on continue. Donc biso mikolo yo. Donc elengi na bisengo zola la ndaku moko na biso pe ko la la ndaku moko na biso tina suka. Donc to marqué pose donc bino mo boyebi partenariat oblige donc tous allez ko Tia pause publicitaire, il y a un partenaire, Nabissoumi Balé, c'est Pela TV, donc na Romain Ilunga, les grands traiteurs, donc restez connectés sur cléboisoriginal.com. A tout de suite. Rome C20, service traiteur, organisateur d'événements, allant du cocktail en passant par les akouskis et le traiteur qu'il faut. Vous avez toutes les spécialités, africaines, européennes, asiatiques, du monde entier. Quel goût, quelle perfection, quelle propreté. La dégustation est au rendez-vous grâce à Rome C20. Vous savez les contacter au 0032 465 22 11 72. Rome C20, le meilleur dans son domaine. C'est Pela TV et yena makambu ya sikali susu. O ba chaîne ya France eza na kati. Ba chaîne ya Congo eza na kati. Ba chaîne ya Londres eza na kati. O ngomona makambu ya politique ya sika. O parti AA eza na kati. O parti BB. O CFAIO eza na kati. Ya Pela TV. Bouquet comme ya muke boye. O tina poche voyager na ngokeno partout lingi. Na bouquet no ya Pela TV. Pela TV. Mais ma biso n'engozo ma biso wana 4K machine ma daka daka c'est Pela TV. Bienvenue dans le monde de Pela TV. Pela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Donc, Binomo Boitolanda, partenaire Nabissoumi Balé, on a bien partenaire éternel, donc Romain Ilunga, donc le grand traiteur Azalina Katia Belgique, Azana mobilité donc géographique partout dans le monde à Koya, et puis c'est Pela TV, donc Ezali code décodeur Nabissou Abanamboka Yamuki, au China Poche, au Tambolina, Yango avantage dans Ezali, n'est pas décodeur, au Tozan, la banda coûté, vente fixe, Wana, au Tia, Yango, na poche, na valise, na yo, au Tamboli, au Kei, et si quand je suis internet, Ezali, au branché Yango. Donc, les lots Ezali, pendant Tobeta CT, la rencontre, il y a Félix, Nabiso présent, Nabiso, na Kanambe. Donc, tous à la calme. Au moni Kanambe, wana bobo sanate, il faut bozala na mémoire courte. Donc, Kanambe, wana sali 18 ans dans Boka Nabiso, abomi batu et belé, ti le lo batu net batambo et mwamba wana, bakoki kutu donc, kolak sarabiso, kutu kolo bakutu et lo côté. Donc, abomi batu et belé, asala et lo komo côté pour na Boka Nabiso.
donc tozonga na sima ya bamboka nyonso tu likolo ya Kanambe wana sikoyo bokanisa te ke na 18 ans omoni ba congolais misusu bazali bazoba na 18 ans bazokanisa Kanambe soka zongi akosa so bo epi botia na mutu na bino botia na mitu na bino bato kutu bazolo bandeko na parce que baza bato moko na ko considérer bango bazali bato te pona lobela bango penza mettez dans vos petites caboches en carence de matière grise que Kanambe akozonga ka lisusu te na pouvoir na mboka na biso akozonga ka lisusu te Kanambe donc esika na iko na boloko ndenge na lobaka akozwa masolo na mbonchu pe na dikosi donc parce que Kanambe aza muto ba jet donc aza rwandais a raisonnera net biso te donc aroya afuli muke aki afuli parce que zomona ba lieutenant na yona makamba lobaka wana batambo mwamba donc ndenge bino boyebi donc ndenge tozomona susu zomona ba lieutenant ne bazolo ba n'importe quoi tant bazo ba n'importe quoi nani azotinda bango ye qui ne dit mon consent parce que soka mona ba lobaka mabe fa kebisa bango neti président na biso so muto alobi mabe ako kebisa ye mais tala Francine Mayumba wana donc aza kolobaka ba ordre du jour tokozwa na kati ya nini eza président Fachi muto kopesa honte bongo nana kopesa bino ordre du jour nana kopesa bino ordre du jour et c'est pesa maki donc soko zomona ke bato na ye bazo se permettre kolobabo parce que ye muto apusaka bango balobabo donc Kanambe tozali na tina na ete boyeba ke Kanambe azali eloko te Kanambe azali eloko te ti toko livrer donc Kanambe fois na position na ye azala kaka abimela biso ka soka président de la République beti ba masolo moko peuple a sepeli o monaka ye abimi o mona soka bimite ba photo o mona asalika eloko moko pour pe abimaka na actualité abimaka na actualité saka ndenge moko na mwasi oyo mamo apesa ye donc parce que Kanambe yaki sans papier donc ayebo allié donc baza ndenge moko botala kaka donc so to vandi calme o monaka mama na bimisi makam ti siko to zolo baka ke to tikate mama wana il faut pas poursuivre na justice il faut que ne devant bar a expliquer ba kisi wana ndenge ni asalaki ba kisi wana akosa ba kisi ya mabe parce que ba omona ngone ti seki ezali sekité ezali état de droit ezali na bamboko yo ya na ba kisi ya mabe opesa ngona population opesa ngo bateka yango il faut ça la poursuivre maman wana il faut akende a expliquer batu wana pe ba ya Alexa laboratoire o basalaki parce que to tikate pour batu kutu misusu bazali wana bakufi pona bakisi wana donc on peut pas faire passer ça comme ça donc sinon c'est tout batinda ki opesa batu te soko opesa batu cadeau ya malamu awa so ngo pesa mutu cadeau il faut pesa mutu cadeau ya malamu so opesa mutu cadeau ya mabe bakotala ke yo mutu wana kufi bakolandela yo donc mama wana to kotikaka te il faut akende ko samba na tribunal a expliquer biso ndenge nini azwaki contrat wana na bato basali bakisi oyo périmé basangisi soko biloko nini na kati qui n'a rien à voir na gloriquine donc vraiment peuple congolais to vanda calme match ça bien biso nde toza na pouvoir parce que tozo rappeler sous biso nde toyeb sarabino biso tozali ba collabo ya Félix Antoine Tshisekedi tozali neti batu mususu te o ba ye wana bazobebisa biso motema bino biso soki oye na 5 minutes avec César Ngadi motema faut kita pio parce que so epeli likambo ezali tokoloba mais tokoya te tolobaka ba n'importe quoi ndenge batu mususu bazoloba ba n'importe quoi bino bozo critiquer Camerounais oya ye akere pour aider biso et puis donc mbongo na et que 8 na organisation mususu qui n'a rien à voir na mboka na biso te expliquer bino en maintes reprises pour boyeba yango mais vraiment ceux qui olingi Félix Antoine Tshisekedi te olingi baluba te olingi idepeste linga quand même ba biloko oyo ezosalama mpo na mboka na biso parce que yango ekotikalaka libela pe ekovandaka libela donc yango na tolingaki lelo tobeta sete boyebaki tokoyotika makambo wana te po bato bakomaka palpite donc Kanambe bakoki koyamba ye na Félix eza na problème te asengi audience boyebi abanda osenga yango depuis kala donc à Monique Félix a poussé comme c'est la bien yone toza kama côté na ko yananga Félix asani ayambie mais ayambie yebi sende makamezali ndenge ba tambe mwamba na Janine Mabundi baliaki gazma Kanambe pe bazongisie balobi ke bona no talanga na ko abi wana kuteza makamonanga te donc ngana lobaki na ko fouiner te mais organisation ezo salama bango mutu ba ko fouiner na makamonyo sotu donc oyo ayebike donc masolo nyo sotu tozo passer pe message na batu nyonso to bayebi ke ba botola bango biloko na bango eza na ba problème bo porter plainte donc état de droit ba kolandela batu nyonso to wana donc to komi na suka ya émission presque na suka émission na biso ndenge na lobaka ke je vous laisse le soin d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude de faire donc n'hésitez pas à me faire remonter vos suggestions, observations, critiques donc sur notre compte YouTube ou
directement sur notre site kleboaoriginal.com. Ce que tu communiques en Asuka, il y a émission à Bisso Boibika qui est vraiment les lois ali Mukoltomemi. L'honorable Ziko Mayele, les députés indéboulonnables, Tokobosana jamais. Donc Ziko Mayele, merci Nanyo surtout au Sala na Viva Nayo pour Namboka Nayo na 5 minutes avec ses engadi. Donc Tozali Nayo ensemble Nzambe Ayambayo, Nesika Nayo Fozala Pembe Nayo. Donc Ziko Mayele, donc adieu Ziko Mayele, paix à ton âme, Ziko Mayele, yo vraiment koutou Ozali na likambaro le baté parce que Ozali Mutumoko Malamu. Donc vraiment Siko Nazali Kopesa Molandi Nene, oh il y a 5 minutes avec César Ngadi Azali Nakati à Paris. Jojo Valencia Omi ou Azali Nakati à Paris Molandi Nene il y a 5 minutes avec César Ngadi. Donc Jojo Valencia Omi, bon et joyeux anniversaire Nayo. Donc vraiment si on a toujours Nakati à Paris, on a vraiment petite sœur propre natanga kombo na emingité, mais vraiment na habité le lot vraiment et singeli vraiment natanga kombo na la ligne dans le bé. Non, il faut natanga kombo parce que on a petite sœur propre, petite sœur nanga vraiment donc une femme très courageuse. Donc na kombo ya Atini Vengo kuna na Roni Soubwa. Donc viena yebaraka ata confinement. Donc vraiment après confinement tokokutana. Donc Atini Vengo, merci à trop. Naebi Keyope Olandara 5 minutes avec César Ngadi. Na qu'est-ce qu'on a à Tunisie pour nous sa Linda Pemba, petit sœur propre Linda Pemba. Ya Tikala kuna na à Tunisie dans la staff. Il y a 5 minutes avec César Ngadi. Linda Pemba donc merci na fidélité on a 5 minutes avec César Ngadi. On a tangi Linda Pemba donc na robot sanate Guilhem Massa azalaki na Tunisie sikoyo azali na kati ya Kine donc il y a azali président Molandi Monene il y a 5 minutes avec César Ngadi et puis Moutou oh azali na Sima il y a président de la République donc Guilhem Massa donc merci na fidélité et puis nous surtout aux alliés sala pour Namboka nayo donc vraiment continuer karaboy kolembate parce que peuple présent pe azali na besoin ya batulokola yo. Na kesi ko na kati ya Belgique plus précisément na kati ya Liège pour na repesa mbote na John Tumba azali Molandi Monene il y a 5 minutes avec César Ngadi donc John Tumba na kati ya Liège merci il y a trop na fidélité na yo na 5 minutes avec César Ngadi na tikeli toujours na kati ya Liège pour na repesa Papicho Olenga bambote ebele donc wana baza ba combattant o bazali na mayele omoni combat ezali ya deux sortes donc combat mususu batu donc na lobité ke bazoba mais bazaka moi na matière grise moko limité mais neti ba Papicho Olenga soko yoki discours na ozo sentir vraiment o yazali combattant ya solo vraiment Papicho Olenga na kati ya Liège merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi na kisiko na kati ya Londres ndeko boyebi to bo ça va jamais Londres pour na repesa mbote na José Kano ki Kakamene na kati ya Londres José Kano ki Kakamene ba mbote ebele esikayo ozali kuna toujours na kati ya Londres na repesa maître boyebi Wera Mukuna maître Wera Mukuna zali fidèle de fidèle il y a 5 minutes avec César Ngadi na maître Rajamoule donc bazalara toujours bangoui balé maître Wera Mukuna et maître Rajamoule donc merci na fidélité na bino na 5 minutes avec César Ngadi na keikuna na kati ya Hollande pour na kopesa Apacha Bora Wazabanga ba mbote belé Apacha Bora Wazabanga za éprouvé dernièrement na kansi sikoyo donc to kopesa bino ba programme parce que a zalaki éprouvé azali éprouvé donc to kopesa bino ba programme ya Apacha Bora donc Wazabanga na kati ya Hollande toujours na kati ya Hollande nazali kopesa Fridolin Bonkomo donc masananga le grand producteur international Fridolin Bonkomo donc bambote pe witie pa ya le choami donc masolomo ya le choami ebsenga o sekisanga mabe fona betelo ngo donc vraiment Fridolin Bonkomo ya le sekisanga na lisolomo ka betegi donc pona donc Fridolin Bonkomo bambote na yo ebele na famille na o donc confinement kaka donc soke sili tokomona donc na keisiko na kati ya 78 awa na France awa na région parisienne pour na kopesa mbote na la petite Mingita Nchiku ba mbote ebele esikayo ozali kuna na keisiko na kati ya Lille pour na kopesa la petite Nacha Lukombo ba mbote belé yazali mwana ba côté à côté esprit ya bana ba côté tout ba koma kolanda 5 minutes avec César Ngadi na keyi siko na kati États-Unis d'Amérique pour na repesa maman sociale Niki Nyanga donc vraiment to bosanioté donc to yebi confinement na yo ezali na kati États-Unis donc to bosana ka jamais donc maman Niki Nyanga maman sociale merci na fidélité no na 5 minutes avec César Ngadi to keyi awa na Seine-et-Marne ne pour na repesa président ya amical ya bana ya Lemba Francis Elanga, Namosina Nene Makumbu, donc vraiment fidèle de fidèle, il y a 5 minutes
avec César Ngadi. Donc Torosuki sa nakati ya Melun a nakati ya Seine-et-Marne pour nous remercier pe na kopesa mbote na nyoso tout basali pour une organisation ya matanga ya ndeko na biso donc honorable Ziko Mayele tozali kopesa Foule Jackie na Alain Malasi le roi lion ba mbote ebele donc vraiment oyo bosali et côté linga na kati ya motema na bosani pete vie vita zobe anga tout le temps pour na makambo matanga donc vie vita donc vraiment merci à trop na amour na yo zalaki nango na honorable Ziko Mayele donc toujours na makambo matanga to bosana te donc Gigi Chibangu donc Gigi Chibangu nazoko wakuto mona yo te petit na ngai parce que son amonio nazo mona ka honorable Ziko bandos années tout le temps donc Gigi Chibangu merci na nyoso tout au sali pour na makambo oyo donc vraiment yo ezali okokotika vie na yote tina suko zala ki ne parce que bandos anaye donc une fois de plus merci na Gigi Chibangu na nyoso tout au sali pour na makambo matanga oyo tokobosa na te Odi de Combe pe au sali ebele pour na makambo donc ya vie na yo honorable Ziko Mayele. Donc c'est la fin de ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. Nous allons nous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. Donc cette émission a été réalisée par le grand réalisateur Ria Lolo Swami, assisté de Doudou Swami Doudoulé. Donc restez connectés sur cleboisoriginal.com. Vous n'avez pas tort. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Naba kanda otokomi nango kanambe yo efotikala naba position et puis yeba ke rozwa masolo na mbutu penadikos. À très bientôt. Original.